lorsque honorable Mbosso alobaki que bato baza na kati ya hémicycle na ye bazali na kati ya ba groupe armé babima batelemelaki ye balobi amanke bato respect akoseli bato alingi ya incite bato po bato na haine tout ça mais lelo ekomi komonana te UNC eza mwana ya PPRD. Ah bon? Mokolo UNC comment nena? Vital Kamerhe. Vital Kamerhe premier secrétaire ya PPRD. État de siège. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous mes hommages les plus déférents, l'état de siège ne pourra être levé que le jour où il n'y aura plus rien comme coup de balle, comme coup de machette sur le peuple congolais de l'Est de la République démocratique du Congo. Attends, les gens sont morts pendant plus de 22 ans, Rachel. L'état de siège n'a même pas encore une année. Et bien, vous avez levé yango. Pour quel intérêt? Qu'est-ce que vous cachez derrière? État de siège y est pour sécuriser, pesongisa, intégrité nationale, intégrité du territoire. Est ya République, il faut ezonga na contrôle ya l'État. Tala, bosakana na Sainte-Thérèse. Kasamba ba condamné mais excellence Jantini Mbaka Ngobela. Yogutu ayi yogutu vana. Omoni batala muka wana tikela ka bango meeting ndenge wana bongo revesaka ndenge zo revese wana. Ba isaka biso 62%. Ba ilobaka na biso ke bazui 62%. 62% bozoko hotel sa Sainte-Thérèse te. Moto na omoni Sainte-Thérèse à part il dépense. Mututé. C'est vrai ça. Nazolo bano lelo te kanga makamuna olobano. Et puis Martin Fayulu le pas yazali, ndeko Adolphe Muzito pas yazali. Adon Dombasi bango nyoso bazawana ba yebi. En tout cas, la moko sali plein na yo mais zo mona na ba madusu na ba vide na terrain. Sainte-Thérèse za 4 terrains. Il dépêche à 4 sakati na ngambu ya station. Hein? Bozana nous na poids ya ba député. Vous n'êtes pas encore présidentiable. Vous avez encore le poids des députés nationaux. Wana malana zo babongo Muzito na Fayulu. Bon babimaka ba député. Sikoyo na revendication oyo ba enseignant oyo bazo revendiquer. Omona ke ba nyongo bazo tangelo wana ya barrière ebele. Omona ke ezali na mandat oyo utaki koleka ya banoko na biso, ya bana tata mwasi. Mais ti bana tata mwasi bazo bima na pouvoir. Enseignant moko ake en grève te. Po bazali ko banga ba koboma ye ba kokanga ye. Po salaire oyo zo revendiquer, tala depuis quand bakangaka yo yango. Mais depuis bakangaka yo yango yo zo koko revendiquer to zo koko tomboka te. Mais banda kutu biso toye tala ndambo tozo pesa yo. Oh yo zo loba ya 40,000 ya muke wana. Au moins yango ezali na barème. Pe ezali régulier. Ozo mona teke yo tozo koma mutema mabe vis-à-vis à l'État. Mais l'enseignement en République démocratique du Congo est gratuit. Minerval eza te. L'État nda futaka ba enseignant. L'État nda zo futa ba directeur. Lokola mbongo zoko uta na trésor public, arrêtez d'arnaquer les parents. Batu baboya gimituka wa nini awa. Oh non, tentative de corruption. Nini oyo Palisade. Bazite. Oyo tout na pe pamba. Muke accident. Bon eloko bofinga ke otambla nango bien. Bon tout na pamba go. Mais ba pesa 62%. Oyo bango église catholique baloba na biso ke baza na ba PV nyonso ti lelo babimisa PV moko te. Vous êtes 8, 6 sont pour Kadima, dont vous êtes contre, on ne sait pour quelle raison, mais dont vous avez accepté la candidature et dont vous approuvez même que
na CV na ye yango nde ezalaki meilleur ke ba CV ya bato mosusu ndenge nini bolingi sikoyo bolongola oyo bino bozoloba za meilleur wana mpo botya médiocre banganga nzambe bakomomema biso bien te ndeni olobi ndeni kasi lere tozomona ke bazosomba mpenza parti moko cardinal Fridolin Ambonga atomboki awa mais nauti kolakisa yo awa aspect moko même baenseignant ya baécole catholique bafutamaka na trésor public. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Rachou la Caramel, correcteur News TV, merci en tout cas pour Senga Kinga Boui. Vraiment, Rachou la Caramel, les anini, tous les gens qui Alika Dimaté, Luki la Bissoye, en tout cas, tous les gens vraiment la Bossenga. C'est vrai, hein, Nayoka Benza Bossenga Bino, et on te quitte les lona Corneille, le but qui t'en a Corneille pour te pour Kutana, Alika Dimato sous la peine de dossier politique à Mboka. Boui qui dossier politique à Mboka, tout ça va vraiment Alika Dimapo Ali Molobeli. Il y a Fati Béton, Azali Molobeli, analyste politique. Ya monene ndé yango to ya vraiment pas naï alors to kopesa bien merci mingi pour botinda vraiment ba message et belé merci penza ko sala biso toujours confiance là je vois déjà le big boss Yannick Matungulu le docteur de banque babiso ko moni au moni jibem piana voilà merci Isusu na Roger Moulenga babi l'empreinte digitale listu ya Salvatore de la patrie sur le net et puis te pesi ba voix voyant surtout mbote mingi pe to kopesa bino le kumu na milulu lemne boko bongisa ba le vrai pour le bilan d'ama souverain premier en tout cas tozala la même le longo Miss Léa toujours na pointe merci beaucoup na mon vieux Roger le combattant bi azanga te ba bi pire vienanga dans ce qui était ma plein quoi comme dans Londres na ki maramba on kopesa Olivier Massamba mbote mingi mobali ya ma vie mas na Newcastle vraiment les lots to fongola dossier il y a politique ya mboka comment on a bon état de siège to ki ko inda UNCI de PES, secrétaire général UNSA Kolobake, état de siège bilan négatif et Sengeli Balevé Ango, mon amboka Augustin Kabouya, secrétaire général il y a parti il y a pouvoir à Kolobake non, Azali na compétence te, Seni Kuna likambo 5 balobi SCC bako telemela dodo kamba komi bras de fer, Jeep auto blindé mon mboka y 30 yango peto kolobelango dossier ram to mona ki bongo mona mboka Jean-Marc Kabunda zali premier vice-président de l'Assemblée nationale ko sangana kuna na otalana ba député to ebité pona nini critique lisusu to kosala lelo na mona mboka Chalika Dima ya kotela bongo ba meeting etu bongo koleka bomona ki ya mona mboka le gouverneur de la ville Gentilingo Bilambaka to mona ki d'abord ya papa na vice président Mbosso Kodia to moni yango bila to moni lisusu ya la muka ba la muka nango to ko critiquer pe lisusu nango to kozanga te surtout les kambo ko pesa passi dossier ya EPST to ki balobi ministre ya EPST to nimo ba ko désactiver ba enseignant au basali bongo grève état de droit ya litoté mwana mboka Chalika Dima ngai na pesi yo mbote mingi mbote na yo Rachou la Caramel bonne santé santé za malamu ndenge nzambe akosunga biso vraiment ça c'est beau voilà que apesi lisusu ngolu to mona na lelo na pesi pe mbote na balandi nyonso ya correcteur news télévision tant ezwami mwa mulai oyo tokutani so na bango te tosololi te esengo ya kokutana lelo eza monene mpona biso vraiment bas tungisi vraiment mingi merci surtout na José Moussa Lobi en tout cas lelo penda kolala te après parlement de Bukima mbongo mona na Chalika Dima boni dossier ya mboka ya vanza kotala na kuku ukozanga maloba to ndenge nini na dossier ya mboka toza balobeli ya ekolo tokoki kozanga maloba te tokoki pe kozanga makanisi ya kopesa te vraiment donc soki à chaque fois bokopusanaka pembeni na biso pe botendre biso micro na bino
Donc, tu repères ça, point de vue, peut vraiment. Toi, on a liboso les cambouétats de siège pour yango ndi ali pena mbilinga mbilinga. Toi, comme on a comme le bras de fer. Toi, quand tu es bara, UNCI de pes bala coalition, ba benga en cash. To ebité ce que kufa to pesa la kaka Vital Kamerhe comme na prison marambo ebele ya sala mara UNC comme na ene silencieux to yoki bongo secrétaire général na bango Billy Kambale ko ba que en tout cas état de siège bilan négatif et sengel vraiment lever yango po esengi ka ye moko te na ba meeting ya pe to yoka ila muka pe a telemena ki état de siège longa hormis bango et ba député ebele pe ba ko telemena likambo état de siège na sepeli mingi a otuninga mutuna we mais yambote na pesa yo yangai opinion na kozongisa yo kaka makanisi muke lorsque honorable Mboso alobaki ke bato baza na kati ya hémicycle na ye bazali na kati ya ba groupe armé babima batelemelaki ye balobi amanke bato respect akoseli bato alingi ni ya incité batou pour battre na haine et tout ça mais lelo et comme on a dit UNC eza mwana ya PPRD ah bon mokolo UNC comment nena Vital Kamerhe premier secrétaire ya PPRD. Mouto abattre campagne ya Joseph Kabila en 2006. Vital Kamerhe lo kaningini. Mais banda bango bazali ko battre campagne wana na Kabila bazo vanda ndenge baza wana batu babuma na kakaka na est wana mboka na bango kuna na ba Nord Kivu na ba Sud Kivu nde pai bango bauti. Awa nazo loba boye na kanisi ndeko na ngai Rishi Mohozi na pesi mbote maître Sate na pesi mbote pa yozali et pa bango ba uti nde est mais pendant combien d'années ba mama baza kokufa bana baza kokufa ba mboka eza kozika mais bango bazala kaka ici là-dedans ben c'est vrai na lobaka yango ke esilité parce que oyo nyonso etikali ezo salama ezali kaka ba poche de résistance et puis ba sabotage. C'est pourquoi ngai na lobaka na émission na mon lobby état de siège. Excellence monsieur le président de la République, avec tous mes hommages les plus déférents, l'état de siège ne pourra être levé que le jour où il n'y aura plus rien comme coup de balle, comme coup de machette sur le peuple congolais de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est que tout le bâtiment mandat mon conseil aussi. Na lobby ce qui bino kasi continuer koza na zamba. Omoni ke bino il faut continuer ko vanda na zamba. Eh tokende na yango ekosi la to banda mususu pe to lever te. Attends, les gens sont morts pendant plus de 22 ans, Rachel. L'état de siège n'a même pas encore une année. Et bino bozo senga ba lever yango pour quel intérêt? Qu'est-ce que vous cachez derrière? Quand on a député ya la muka sala ki bilan. Ah pe mutu akuna. Oh toyokana. Bon aza mutu akuna ti. Asali bilan. Asala bilan o ya compter wana. Soki 9000 soki nini nyonso alobi wana. Asala bilan wana banda e banda ti mukolo l'état de siège e bandi. Bon on to compter to comparer. C'est compliqué. C'est compliqué te. Mais pour nité bakanga wana. Eza pe mutu no mususu. Bato ba kokanga o menesi balakisa ida na mama moko boy na ba minduki na ba mbeli na servaka pourquoi te basala bato bakanga wana ba yene bango comme ça procès à la paix publique ba mona sikoyo et servi ba adolescent même si ba royana bango parce que ba implanter nini justice militaire konati donc ba osambisa bango sur place ba osambisa bango na mboko okanisi mama oyo lobi ya ba mbeli wana omoni wana à cause de tata moi c'est député mon côté na kati ya hémicycle wana oh je t'inga tata moi c'est député ah bon mama leki kasi na loba mama leki na lomoli tata moi donc on va accuser ba député nazo accuser ba député te yebani ke bato na kati ya hémicycle yebani
Na lobby na zongisi yo na Mbosso honorable. Alobi aloba na bango na kati ya hémicycle tolanda tote. Donc na kati ya wana ba ezana ba toyo bazali bazana ba ramification bazali même ko fournir ba to ba. Oyebi que dernièrement ba auto laksangai jeune moko auto bimakuna boye oya azo kata bato ba mituku na soki na nini na ba este kuna mais alati teni ya FARDC mais ya sika elekina ya soda s'il vous plaît yango nazoloba te alati teni ya FARDC balati moto alakisi nga atuni nga alobi à première vue soki on alakisi yo boye ozomona ke eza nini nga nalobi oui FARDC alobi mais eza FARDC te donc baza na même teni eza mpe na drapeau ya mboka na lipeka ozomituna ndenge nini kutu ya ye teni eza sika koleka na soda aza na terrain. Donc c'est-à-dire toi que état de siège totika nango libela te totika nango libela te état de siège ye pour sécuriser pe ezongisa intégrité nationale, intégrité du territoire. Est ya république, il faut ezonga na contrôle ya l'État. Il faut que l'autorité de l'État se fasse sentir na zone oyowana. Lelo e bandi ekosila kaka mukolo biso tokozala sûr que bande kona biso ba congolais bakomi kovanda na kimia, bakomi kopema na kimia. La muka zo sala bilan. Très bien, merci. La muka plein la meeting hein. Là La muka. Pour meeting il y a la muka na s'intéresse plein à craquer. Yo hein. Vous avez wana? Vous avez idée? Na tindelo ba vidéo. Bilili na TV, vous avez idée? Ah hein. Bongo ba angle, obi kanga la réalisateur, ba angle hotel misela ba caméra ezali. Onungo ba ni caméra de vie. Tala, bosakana na Sainte-Thérèse. Kasamba ba condamné ba mais excellent Gentini Mbapa Ngobela. Yogutu ayi yogutu vana. Omori batala muka wana tikela ka bango meeting ndenge wana bongo irevesaka ndenge zo revese wana. Ba isaka biso 62%. Ba ilobaka na biso ke bazui 62%. 62% bozoko auto de Sainte-Thérèse de. Ah mais Sainte-Thérèse a plein. Boni boyeko Sainte-Thérèse a 4 terrains. Kosakana nango te. Moto kosa RRT. Moto na omori Sainte-Thérèse à part UDPS. Mututé. C'est vrai. Nazolo bano lelo te kanga makamna olobano. Et puis Martin Fayulu pas yazali. Ndeko Adolphe Muzite pas yazali. Adondo Mbasi bango nyoso bazawana ba yebi. Moto Fayulu azo sala meeting bato bazolanda match ya vita na manyema inyo. Montage à wapi. Ba vidéo les amours. Oyo kana maloba. Biso to tindaki bato na terrain. OK. Contre-espionnage. Bazo ngobela tikela ba meeting. Encadré ba. Ya ba la ba marche pe les 16 ans. Mais marche ba pekisaka mutu te. Pourquoi? Il fonde l'État. Azwa ba dispositif sécuritaire. Ah, ngobela RVC. Ah, RVC te? Bon. Oh, état de siège na chango. On finish. Meeting na yemo ka bandi et puis après état de siège ani. La kola kuna marche te tout ça. Bakangi mutu na chango. Babomi mutu na chango. Écoute qui na hôtel de ville. Na lobby bakangi mutu na chango. Tondi ma rappelle ba so sali pe. Est-ce que bakangi mutu? Tondi ma rappelle la muka sali plein. En tout cas, la muka sali plein na yo mais zo mona na ba madusu na ba vide na terrain. Sainte-Thérèse a 4 terrains. Il pesa 4 sakati na ngambu ya station. Ça est tout monde le 20. Nini o mona ni 11. Meeting etonda. Ya nani? Motoki ba bi ya nani? Jacob ya usala meeting pe na Sainte-Thérèse. Bon. Et oui, na lobby balobaki bazui 62%. 62% zoko autonome ça s'intéresse de 62%. Hein?
Bozana nous n'a poids à député. Vous n'êtes pas encore présidentiable. Vous avez encore le poids des députés nationaux. Moi, madame, nous avons musée tout n'a fallu. Bon, babi Marani, babi Marani, député. Hein? Babi Minini. Affaire à la vérité des yeux. Babi, ah! N'a le bien. Nenganini, bozalaka conscienté même lorsque la réalité se passe face de vous. Bozo mona paix, mais bozo linga kakande kondimade. Ou bien bozo comprendre ti. Les gens critiquent l'UDPS aujourd'hui. La l'UDPS dans la opposition, azaki na ba parole douce, azaki na ba lobaki toko, lobaki à la population vraiment et puis les kamboya état de nani comment on appelle les kamboya le peuple d'abord en tout cas jusque là ils en nous on dirait étiquette moroboy. Les lots ba critiquer l'UDPS. Les lots Tony Mwaba azali ministre a outil na l'UDPS. Qu'on désactiver enseignants ou basali grève. Est-ce que grève et na likambo ya droite bato bana droite. Bon. Tant qu'il n'est pas itozonga ministre ya petentique. Moto ya IDPS. Le lo ko zo ba mbongo le maire pa Congo man. Wana il faut le ba IDPS ki basa. Te za IDPS. E ba sakat. Mama siko so komi na mania komi ko kombo komi kabolango. Na kabolité. E kaboni lelo. Tout ça a IDPS. Bon, bon, comment on tient à l'air de ça, nous avons des belés. Bobo ya gondima. Papa, soki mutu asali likambo komi nene museko mo kabolango ki basa inani. Ko bika ida IDPS. To kabwana. Sikoyo lelo l'air to lakisi yo ndenge to kabwana obolakisa na biso. Olobite to sangana kaka. Mais lengo na ina répondre eza boye. Na mituna no mibale. Ya Tony Mwaba na ya Kibasa. Tony Mwaba a lobby a désactivé les enseignants. Pour la grève. Pour nani? Pour se dire mon mabé. Zela. Yé moutayebi. Ba enseignants ils s'engagent ba gréver oui ou non? Mais raison nini oyo etinda ki ba enseignants oyo ba gréver. Et comment mon solo pour l'intégration ça on a fait? Mon solo on a combien de mois? Bah né belé et puis fallait baxer la banque. Bah né combien? Bah lozo ko 40 000 wana zelo côté. Bah né combien ya mon solo? Bah yé c'est belé. Il y a combien? Comment c'est qu'on se battre combien? Né yango za les réponse. Ya ngina ye bananu. Nombre ya bane. Bongo. Ndeto continue parce que le but ça non analyse ça critique et que il faut to épingler que eloko na eloko ndenge nini olingaka to soki na lingi to bando luka place moko to maniola yo lingi to sauter ango to sauter to lo bapenza combien ya arriéré ya ba enseignant ya combien de temps to luka enseignant mon poto sala ngaye yo toujours ça no wat ndenge nini okena ko luka enseignant avant ya tant ba bien le qui est belé. Surtout pour enseigner à l'intérieur. Biso, tozakaka na 2 ans. Ezakaka na ezana. Ah, ezale faut faire té. Ezana no kaka 24 mois. Ndé loka liboso c'est. Bon, il y a 24 mois ouais no ezaka. Okoko zwana ntan ko yokate. Loba. Sikoyo na revendication oyo ba enseignant oyo bazo revendiquer. O monake ba nyongo bazo tangelo wana ya barrière ebelé. Au monde que ezali na mandat oyo utaki koleka ya banoko na biso ya bana tata mwasi mais ti bana tata mwasi bazo bima na pouvoir enseignant moko ake en grève te po bazali ko banga ba koboma ye ba kokanga ye OK bazalaki ko banga ba kolongole na musala c'est de droit yo kasi ya mwana moni donc donc vous avez le changement exact. Mais dans l'entretemps, vous vous comportez dans le terme de ce changement. Mais ça vous permet quand même de dire que exact quoi. Mais pourtant, vous vous comportez tel que Lelo et Pessi, enseignant wana pouvoir, na droit ya ko revendiquer salaire na ye.
Mais c'est quoi l'air bazota la salaire bazomona ke oh mais c'est que yozo sala biso kanai po salaire yozo revendiquer tala depuis quand bakangaka yo yango mais depuis bakangaka yo yango yozo koko revendiquer tozo koko tomboka te mais banda kutu biso toye tala ndambo tozo pesa yo o yozo loba ya 40,000 ya muke wana au moins yango ezali na barème pe ezali régulier ozomona te ke yo tozo koma mutema mabe vis-à-vis à l'état. Mais yo za na Congo pardon Kinshasa pardon nasisi na mto OK otuni ngai makambo ya Tony Mwambati naza nano wana nana lobi ya kibasa te okome oluka OK te kaya Tony wana kanela ina lobi na silisa nano. Est-ce que au monité que monsieur l'enseignant okomi ko rendre mauvais service na l'état oyo andimi kopesa yo nanu moi oyo ndambo parce que tokuti yango eza 40 kaka lelo to yete to longola ngo 40 po lobi eza mukembala moko to chelo ça tozali nanu na kobunda ko assoir budget ya mboka ti lelo tozali nanu kobunda na ko assoir budget batiki mboka na budget ya combien ya 3 milliards ya 1 milliard lelo oyo bazali kofuta yo 40 wana ozoloba ya muke mezo ya yo lobi lokola babandi opesa nga 40 na ngai oyo ndamu bopesa nga pe 160 na ngai ya mbula eleka e otomboki olobi nakokende na rentrée te po bafuta nga 160 na nga ya bambula eleki te non mais attendez alors kasi soki yo omoni 40 nano bazopesa yo awa ezoservir te mais baenseignant mosusu baa na chômage te baa na chômage bazali nouvelle unité bazali e bazali koluka kokota na appareillage. Donc monsieur, puisque tu revendiques tes 10 millions d'il y a 4 ans passés que tu n'as jamais pu revendiquer parce que le pouvoir ne te permettait pas de le faire. Mais nous t'avons donné le pouvoir de revendiquer tout ce que tu peux revendiquer. C'est pourquoi toi, tu nous ramènes de ce qu'il y a 4 ans. Alors on te désactive, on a de nouvelles unités qui veulent enseigner. Et l'inko bate que son peut désactiver yo ba futa yango te tant mususu ba kopesa yo yango lokola indemnité de sortie comme ça okende ka vendre na o vendre na ndako comme ça ba oya sika ba kota ege ba chômeur baza ebele na Congo permettre ngana tuna motuna sikoyo na répondre motuna ngo tuna na ya Tony moi OK yo za na Congo Kinshasa est-ce que yebi vraiment les loke classe ya bana to enseignement et là c'est madame Nicolas gratuité si qu'on a minute oyo gratuité comme le quoi munduki oyo ba yi pouvoir to ba yi de pesa ba ko tiango ba to boy so ko meki ko lo baké mo konza mboka ko sala ko tangelo gratuité oyo père de manche mususu tozonga na manche ya liboso lobi enseignement eza susu malamu te enseignement ya Congo ezali malamu te sur quel point enseignement ya Congo to bandi ko déplorer ko beba na yango lelo te ebebi lelo mingi makasi ndeko pardon excusez ba professeur ba otangisa suma yo kanana nuko pardon vraiment pardon lelo oyo soki gratuité koki koya ko bebisa na lingi lelo na lingi na profiter na tuna yango na ba catholique na ba enseignant officiel moto afutaka ba l'état ba enseignant na ya l'état na ya basango ezaka l'état na ba enseignant ya Notre-Dame na ya ba enseignant ya Izam na ya ba enseignant ya lycée Bosangani na enseignant ya lycée Kabambar muto afutaka bango ezaka l'état oui ou non oui afutaka bango na mbongo ya Minerval oyo basango bazwaka bakenda kotia na trésor public na ndimita c'est-à-dire afutaka bango kaka na mbongo ya trésor public mais mbongo ya Minerval oyo batata na ba mama bazali kofutela bana oyo basango bazali kokenda ngwa oyo ka poko ko répondre
autour olobi na ngai makambo ya gratuité et BBC na lingina la kisayo ke BBC te yango na bandi na yo na musisa ti le pekles bana ba tangsa la bonté oh là là e mato ina bino dezo boya ko yoka mutema na bino libanga nde boko boya ko ndima bino nde bato yezo ayebisaka lobi ata non para comme prendre ndima ke moi natanga bien il faut misama lo meya non ko eza ofele mais ko sanza mbo to futa ko bana batanga malamu maître wana oyo azali ko exiger parent a cotiser le ye lo meya po ye atangisa aza parent loko a parent wana te est-ce que bana na ye batanga kaka na école oyo ye na classe na ye c'est qu'à zo réfléchir te Rachel, ça c'est une manque de réflexion. Professeur Azapara, mais dis-moi le maire. Ah, mbongo nyonso bafutaka ba professeur même ya basango eutaka na trésor public na mbongo ya l'état ezaka nango na mbongo ya Minerval bapesaka basango te. Est-ce que oyebi na ba école ya basango na ba école ya l'état on atangeli awa mais soko l'état oyo afutaka bino bafuta Minerval bafuta te ye aza na droit ya kofuta bino lokola ba fonctionnaire ya l'état lokola ye l'état muto azali kozwa bino en charge c'est que ye muto azali kozwa en soi enseignement en charge oui ou non oui et alors si c'est l'état qui continue de prendre l'enseignement en charge de payer les enseignants pourquoi est-ce que les parents doivent payer les frais? Donc, tout le bénin a la vérité. Et comme il kokota na mutema mabe. Combat. Yango mutoni mamba lobi ba combat ndé gratuité. Yango wana sikoyo. Biso to sala ka effort. Tozo la bino ba budget belé balare belé libande to tchao kana domaine na gratuité. Bolinga ta enseignement za ofele. Le premier et sixième. Modo. Bolinga. 1 milliard wana ye. Bolinga te. Tokofuta Minerval te ba papa oyo ba mesana cop ba pesa bana na bango mbongo ndenge bazo pia wana bana na bango bakenda ko pesa ba professeur na bango mais l'enseignement en République démocratique du Congo est gratuit Minerval eza te l'état nda futa ka ba enseignant l'état nda zo futa ba directeur lokola mbongo zoko uta na trésor public. Arrêtez d'arnaquer les parents. Mais vous... Nani makambo toke ndesko na makambo ya kibasa bolobi makambo ya ram. Mais l'air ya kibasa lobi awa lobi ram ezali ko aider na gratuité enseignement. Bogangi. $1 on ba parents ba futa ne ekenda na. Ah, boboyi bolobi ba longola ram, mais bolingi nde bazo msa Minerval. Oh. Zela nanu kasi so ina logique. So ina logique. Oyo ya. Na biboyi. Soki gratuité et bomi makasi enseignement selon ba dire na yo ndenge to solo la na yo awa ba téléspectateurs ba. Téléspectateurs ba tinga na tuna. Dakasi bango pe ba Hollande ka bisoti. Ba réfléchir pe na biso sikoyo. Soki bozulobi gratuité parents komi ko sepela zongi sa futa ata mo ndamba Minerval kaka po mwana ne atanga bien. Yo ka mtolobi na ngai. Mais sikoyo na lobi l'air toni moi nani ko bene nani kiba sa lobi ra maison zo aider pour la gratuité et musique mo pega wo na bato bakina ndako wo balongola yango bon problème ezate to longola bazong sa Minerval ndebo ndimi OK na Minerval nalika matoni mo balobane ya kiba sa lobane na ngai nanu nana sisa ile kamba ça qu'ils ont accompagné nana sisa ile kamba toni mo bate na sala kinde virgule na wa kibasa po na koya kunat siko awa bazong sa nde Minerval nde bo sepeli bongo ka tutonga babela ki ya comme des zonga oh mais yo le bilanga ipara kasi ça les kamba gratuité ça les gratuité et ça la quand même bien ba pese loko fele loko ba bolingo ba pese loko fele pe ofele ngo za en tout cas toi na nuka na 2 ans ya gratuité
mais esengeli bo sepeleza nini bana bakei pe classe basilisi pe basali ba examen oyo pe basali examen d'état babimi ba édition donc ezotambola totie pe na marché tomoni pe ke bato bakendeki baya pe bato ya mitu mais kasi bato ya mitu wana bana na bino lere bazongaka na bandako bosalaka bango répétitivité ya bacours botangisaka bango nde yango raison mais bana lelo niveau eza na 7 niveau ya d'abord ekiti nanu kaka na bapara ya bana ebandi nani ya okutela kaka kuna bana ebele bazokola na bagrand parent doucement bana ya mike bafille bazobota bana bazotika bango bazokola na bakoko mais koko asi alembi na même pas le temps ya kolandela mwana moi je te parle moi qui te parle il y a une situation je vais te la faire écouter ça se passe dans ma propre famille bandeko bolimisa eza makambo parler mais na lingi na yoka ça c'est ma mère qui se plaint ma mère à moi qu'on a bien à moi ashonga na komi nango naza na posa ya kopema tuda naza na pasi makasi na makolo lobi na lelo makolo ngo eza ya kovimba makasi ya mibale nazotambola naza na pema alors boyebisaka te assumer ba responsabilité na ye alandela makambo ya classe ya michapo mwana ya kati akomi na 6e des humanités michapo auti na classe aye na invitation moko bainvite baboti na bureau ya discipline bakwende koexplike mpona nini bana na bango babandi classe na retard nakamati invitation natindeli kati epai ya mwana na ye ya mobali oyo ya mobali na ye bazaka na ye kuna ayaki awa natindeli invitation akanti azorépondre nga alobi akokende te lokola eza invitation ya discipline siko akokende te nani akende po soki ngai nakei te namoni moto na kotinda kuna akokende te ndejo ndechunza ndechimanga ça veut dire nani na kotinda akende ok déjà ma mère à l'âge avancé mais ma petite sœur se mariait elle a eu cet enfant na mbali mosusu avant mais abali lisusu siko mwana wana azokola epa mama nanga mais batindi convocation mais c'est elle la mère de l'enfant qui doit aller répondre non? Donc déjà si elle ne peut pas aller répondre à la convocation des parents il y a moi nae okanisi à surveiller devoir nae eloko makasi eza likambo ya devoir te c'est vrai que dossier ozoloba on se plaint s'il te plaît mwana éducation ya liboso eza na ndako même lorsque na école bakendaka pour combien de temps 7h30 à midi babimi oyo nyonso tikali bavivaka yango na ndako nde epai yo esengeli oya seke tokoma soki mwana auti classe tozwa te baprofe mosusu ya ndako to biso moko totangisa bango malamu mpona kobanga ewa baprofesseur baotangisa bango malamu te bana bamema bazoba te merci biso l'heure tozotanga moi mon père faisait le diamant il était tout le temps en voyage tout le temps parti et tout mais soki touti classe na midi l'heure kaka tozokita na mutuka tozokota na ndako papa esili batikeli bino temps bochanger bilamba. Ma mère qui parle aujourd'hui là, qui n'est plus à mesure de suivre son petit-fils. Il y a un sac na yo. La sanga makam nyonso botanga ki lelo na journal lelo. Nyonso, il faut la ça. Tu comprends. Zela. Et l'air azuango azu journal de classe. Atali horaire. C'est lelo pela journal de classe ils ala kaka. C'est quoi one journal de classe peut mais c'est mutasomaka. To directeur mutakabla na école.
to parent mutu façon mela mwana oui bien enseignement non non e bandi wapi nde pa isiko nelingi na zonga na musisa papa tiko boye auzo journal de classe atali horaire géographie histoire abi pesa kaya géographie chapitre ok d'accord Vous se défendez à ma casse, hein? Quand c'est nazo expliqué yote, ça c'était ma mère qui le faisait. Yoga. Et l'air wana na programme et enseignement tozaki nango. Chaque samedi toza na examen hebdomadaire. Landa sikoy. Papa, tiko boya ko. Na programme et enseignement. Enseignement so kitoko te. OK. Ah oui. Banani ba bomi yango. Banani. Okanisi kofi na 2 ans ya fati. 2 ans gatute. Oh lolo, journée de classe au Kamwawa. Il fallait pas payer ça bien en gratuité. Ah donc, boza n'est pas yo enseignement koufeli, mais bozo kokotanga teti lelo. Na bien. Est-ce que yo yebi kezana ngai na telema. Yebi ke pepe komola lobi 2023. On limbisa te. École ya Monde des Arts en face à Kalufungula na Moshi. Et comment bandako bateka yango ngana otala na TV na moni école bateki na kamwe na mona vie na nga sida azo tomboka nazo lande na hotel na Dar es Salaam nazo sa ba production nazo beta concert ya Papa Wemba na hotel nazo landa nazo mona bateki école na Congo ba Tanzania bazo kamwa ke bateki école na Congo. Si on a d'autres à l'école, on va te na Congo côté ni. Nous on côté na biso na lingwala na mushi. Si on moyen na d'autres à la Tanzanie neti. Na lo bana ba ko na yebi école ngo bien na lo bandeni. Charlie Kadima 2023 en tout cas pepe congolais be olimbisa te. Pour ce batali pas enseignement, batali pas ram 2023 ndezo bangisa biso te. Ba résultat oyo ezali awa komona na kaka na 2 ans oyo. Eleki ya 22 ans yoto lekati. Yaram balia mutu sam $1 pasi bon tozonga na makambo ya ram tobeta biso na ngobi siko mutu nano penda zonga sanga na bien bien yala kini Augustin Kibasa ministre ami ayi de pesa aokima ni aokima ko répondre ba député banda bazeli ayaka te comme au voyage ba député pe ba tiemisu ba député on ba ka ya union sacrée. Et puis ba député ngo bavani okabuya ake kokuta na bango sangani bango nyonso tukuna na kata ya rotana na nani pona basola likambo nini corruption kaka eloko ba ba telemela ngona na kala lelo bino mo ko ba nango soki ba corrompre yo mutu ba corrompre zwa mbongo yako la kisakitala moni mbongo Mathieu muto flou classe pepe congolais penda boyi penda otika tanga na loba te vraiment lelo zoko kata pema te na okoka modoranga lelo simba na okoka likambo ngamne pema po biloko mi baleka batindenga ya corruption na le bibo soki corruption ba corrompre yo kamata mbongo loba Mathieu papa moni mbongo Mathieu mutapesinga pona corrompre ngai pona likambo te bon ba malamu to copier ma beto boya il dépêche boya ka corruption tanga za na opposition le même moi on machine ngo machine wa corrompre nani poso ki o corrompre rasho soki nga moni nga na le bien soki ngai na pie yo mbongo kendo la sat Batu baboya gi mituka wa nini awa oh no tentative de corruption nini oyo bazite oyo tout na pe pamba muke accident bon eloko bofinga ki otambla nango bien bo tout na pamba go en tout cas yesanga mutu bazo ki bazite nani akie kufunda corruption mais bango nyoso ba dénoncer en corruption avant ya mwana lero moko bovanda kananu botala kana miso bavanda kaka congolais avanda kaka congolais na kolela bakolela congolais na lobaki na yo makambo ya passeport tosolola yango kanga na yo titi lelo passeport ekita na lobaka na yo makambo ya billet ya avion ya intérieur
lelo billet d'avion ekiti to ekiti te. Libumunza produit gelé sois pété. calme, zala calme. 4 semaines et ah zala nanu calme. Bon, na yoki yo. Na za calme, na répondre en facile. Na lobaki na makambo ya masangu te. Lelo ba cantine komiti na rond-point ngaba. Sac ya semoule. 18 000. Bon. Zela ya ba vivre frais ya ba surgelé. 4 semaines les ah okoza la kimia te. Zala kimia ko rashu. Na kimia. Na bien. Na la kakayo makambo. Na lobi oyo nyoso na prometa yo. Oyo mona te zo wapi. Produit surgelé. Zela yango kala te. Okomona te. Zela. Omoni bonane. Oyo. Ah, il y a une bonne année. Akala te. Pourquoi ça va traîner dans 3 semaines? 4 semaines. Baya ya o bazwaki ba biloko na bango yaki. O bagina ba nyongo a 10 frères ya inspecteur. Nyongo a 10 frères ya ministre. Nyongo a 10 frères nino e matsela ki biso ba soso prix. Basil salo na bango. Ba évacuer biloko nyonso ba yaki nango. Hein? Po boye biso te ba raison. À partir ozoya et boyebi déjà que on a calme. Vous appréciez. Na ozoya ozana nyongo inspecteur te pour inspecteur moko yo sengo nyongo azate ozana nyongo ministre te ozana nyongo directeur te. Sikoyo dans l'entretien ozana ozuba nyongo batu te. Mais biso pe sous importé. En tout cas, peuple congolais, attends, l'Is Congolais, l'Is Kandemi Congolais. L'Is Congolais, l'Is, soka moni le Congolais, c'est normal, il faut l'oba. Soka moni le Congolais, milinga. Il faut l'oba, il a des droits quand même. Nazole là-bas, on état de droit. Ngandem nane sengote. Ok. Na état de droit. Kasi masolo modèle ebeta mana état de droit de modèle ngalinga. Mboke tambola. Na bien. Na 22 ans ya règne boyeli biso Kimpamvita na Nengampeta na Kimpamvita kuto akenda kotikala na Kisangani tilelo. Oui, avion. Ah, ya avion. Mais na 22 ans boyena Kimpamvita ekufa Nengampeta zoko ko pumbate. Mais na 2 ans là kazu 3 avions ya sika. Bozo mona pe mais bozo boya kaka. C'est qu'il y a bien ata bolegi na Thomas ko. Bolegi na Thomas na Bible. C'est ba moni patience pe l'équité. Pe congolais. Na lobi Ngana ko pesa patience de to kana nano. Soki lobi patience oyo peuple nano. Patience oyo peuple oyo azaki nango ya 22 ans. Ya kozela zo ganga. La science ya ki makasi. En tout cas le peuple d'abord. En tout cas il changement ko ya. Total tout ça. Mais le peuple a comprendre que changement y est. Mais ça nano kaka na 2 ans. Akoki kozela résultat il y a 22 ans té mais soki atali oyo déjà to sali na 2 ans parce que mandat ningi comme na souka c'est normal peuple congolais comme lisu est-ce que koko yoka té bongo biso to yebita ka mandat o calculatrice sango bino de bosimbeli biso bien sûr bongo biso to yebite to mona le bien na 2023 Fachi va postuler choisissez le candidat de votre côté mettez-le d'ailleurs kutu nini comme congolité ya Noël Tchani balobi evanda nano bino nyonso na ba mindele bochaka oyogite donc yango pena eza bocha nano kaka nano bocha nano bino nyonso na ba mindele na ba nini bosangana nano bino nyonso kaka bocha totala basangana bacha yango na 5 foka c'est ni fo bacha kaka mukambia senite il faut la moto azali proche na le président azala moto azali même tribune na mokonzi yango pe bayi mibale batikali et c'est na 5 ba komona mbilinga sisi nde bango bali pour oyebi ba mise balobaka na biso biloko moko mpangi plus mpangi égal mpangi oyebi ngelo bani ngelo ba show le plus fayulu égal bandulu. Oh! Ça veut dire combien de temps? Nazolo anglais te. Oh le binini. Batu balanda maklamu.
Chole apesaka biso rapport ya 62%. C'est grave. Oyo Fayulu azwelaka na élection na Seni. Lorsque Chole aleki na ba chaîne ya mindele batuni ye makambo ya ba téléphone portable. Boyebi ndenga betelaka biso monoko. Alobi ba téléphone portable ya ba allemand, ya ba burkinabé, ya ba indien. Boyebi contradiction na Olivier Kamitato. Mukolo alobi ke ba ngonde batindaki ba même nombre ya téléphone oyo Chole abetaka lisolo. Et objectif ya ba téléphone wana ezagini. Mais ba pesa 62%. Oyo bango église catholique baloba na biso ke baza na ba PV nyonso ti lelo babimisa PV moko te. Bobosa nyango. Siko yo lelo sois calme. Nazola qui soit ngwa déjà à partir ya Sénite, ya partir ya élection. Oyo fatia comme la président pour yo comprendre tant musu yo zomona kaka lelo nde pa ibakanga meli. Pasteur wana comment il s'appelle? Kamba. Dodo Kamba. Dodo Kamba. Kasi alobi na bino ke bango baza na kati ya réunion chez le ayeli bango ba tract ya la mukati. C'est compliqué. Ou alors non. Vous devez arriver jusqu'à ce que ceux qui sont majoritaires puissent primer. Vous êtes 8, 6 sont pour Kadima, dont vous êtes contre, on ne sait pour quelle raison, mais dont vous avez accepté la candidature et dont vous approuvez même que na CV naye yango ndezaki meilleur que ba CV ba mususu ndenge nini bolingi sikoyo bolongola oyo obuno bozolo baza meilleur wana po bocha médiocre wana tondi babino kaka po boza na banzamba Charlie Kadima. Non, ekomi kosala pasi. Ngai na catholique. Baptisé, communié, confirmé. Et tu as là kaka mukona ko ya pour la mariage. Na peut-être mafuta ya will nini ya suka. Ya soki ya bakoni, soki ya nini oyo ko ya. Mais banganga nzambe bakomomema biso bien te ndeni olobi ndeni kasi lero tozomona ke bazosomba mpenza parti moko likambo oyo ebandi makambo ya gratuité elaki mpe na kati te cardinal Fridolin Mbonga atomboki awa mais nauti kolakisa yo awa aspect moko même enseignant ya école catholique bafutamaka na trésor public. Vrai ou faux? Vrai. Charlie Kadima tobeta lisolo exemple la mingi. Je sais que tu rappelles la batterie Charlie Kadima zali bongo moto oyo bimisa likanisi ya Miss Vodacom hormis kozala analyste politique azali pe réalisateur producteur. Lisolo ya Miss Vodacom toyoka depuis 2006 2007 ke bozala ko ndongwa na Vodacom to yeba awa pe état de droit essayer bazuzi ba ko katara makambo malamu juste comme sala mosana yango penza malamu boni oya yo dossier tilelo. Oui, au fait le tribunal de commerce à Kinshasa Gombe a dû faire un délibéré to bandi ko la décision pendant que tous la décision tribunal à rendre avant jugement avant dire droit. Jugement avant dire droit, c'est-à-dire avant que le tribunal ne se prononce définitivement sur le problème, il a soulevé l'aspect moko. Donc l'action principale est Ali Sokoda contre Vodacom pour paiement de droits d'auteur à Charlie Kadima. Ou le droit d'auteur de Charlie Kadima à la Sokoda. Sikoyo, l'air Sokoda fundi Vodacom pe à lobio na futaka déjà mbongo et pas ya Charlie Kadima fundi pe Charlie. Wana ye Vodacom. Eh. Tu reconnais?
l'air sikoyo na ye pour comparaître nabi menga na yo sa nini ya alobi non Sokoda fundi Vodacom a foutu droit d'auteur Vodacom alobi asi apesa yo mbongo alobi non apesa ngai mbongo mais apesa ngai droit d'auteur te apesa ngai dommage et intérêt arrêt ba exécutaka yango tribunal oyo ya bino ya commerce mutu exécutaka arrêt batanga ba exécutaka nini papa dommage et intérêt ok siko lokola to tablaki ba avocat na nini tribunal a constaté que ba tablaki kaka sur la demande ya dommage et intérêt ba tablaki sur l'action auxiliaire o ezalaki intervention forcée ya Vodacom à la personne de Charlie Dimate yango basengaki tozonga lisusu tozongaki. Et je crois le 25 Oyo, parce que Vodacom a déjà sommé à conclure, parce que Tozo Kende a conclure PKKT, Tozo Kende a conclure, bah sommé, tribunal est sommé à conclure. Je crois le 25 Oyo, Tozo Kende to plaider, et le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe reprend faire en délibéré et rendra la décision. Et c'est après cette décision que l'état des droits ils ont fonctionné, mais nous avons confiance à la justice et nous savons que déjà même na niveau tozali Vodacom a un argument parce que arrêt ba exécuta ka ezali donc affaire donc d'auteur des problèmes, c'est-à-dire ou utiliser œuvre artistique, de cette œuvre doit découler les droits d'auteur. Mais le cas la œuvre en ya Rachel. Rachel a qui présenté au dribbler Rachel, au yibi œuvre ne, au sali Rachel mabe. Au kofuta kaka droit d'auteur, au kofuta droit d'auteur, pe au dédommager Rachel. Mais dommage parce que bango ba futi kaka dommage. Droit d'auteur ne ba pesité. Parce que ngaite mutu sengeli na zoangote, mutu azwa kango eza Sokoda. Nde aye kosengata pesanga droit d'auteur lokola aussi réparé na artiste na mabe osalaki yango wana tozozela. Ok. Voilà. Ah otangi likambo Sokoda e pesi biso mwa motuna ya koluka koyeba toyokaki mikolelekia baba kolobake mwana mboka nyoka longo ameli ba musicien mbongo likambo Sokoda ezaki nini? Ameli ba musicien mbongo combien? Mbongo ngo utaki wapi? Qu'est-ce qu'il faire droit d'auteur? Bon, voilà. Ngai na bandi bitumba oyo bato ebele na repetaka lisusu. Sokoda oyo bato bazomona Sokoda esalemi suite ya dossier oyo tozoloba ya Miss Vodacom. Ok. Ngai nazali membre depuis Soneka. Lorsque Vodacom a roulé nga nakei ko saisir Soneka pour te traduire Vodacom en justice. L'heure de traduire Vodacom en justice na kombo ya Soneka, tribunal de commerce est débouté biso. Et débouté Soneka. Pourquoi? Statut à Soneka, ils ont permettre que Soneka y vivre 30 ans renouvelable une fois. Mais banda basala yango ils ont reconnu. Donc c'est-à-dire la société s'est dissoute de son propre gré puisque va renouveler statut, va reconduire nous en fait serveur molimo ya société pour ekoka kozala na molimo ya ko prester en justice. Vous comprenez? Va conduire yango te moyen prester zate. Donc statut ils ont tombé caduc. Ngeboye na Sokoda. Ndengai na sali memorandum na komeli le chef de l'État honoraire, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, na sala memorandum. Na expliqué que le chef de l'État, artiste na balabala, tala likamungana uti ko subir yango. Nazali concepteur ya Miss Vodacom, mais tala nazana Soneka depuis autant. Tala l'air ba melinga tala l'air na lingina funda Vodacom. Tribunal et le besoin que Soneka ezate. Mais ngai moko te artiste naza membre ya Soneka. Na ba oyo yozo mona ya minene wana bango nyonso bana kati donc biso nyonso wana balabala
le roi ministre tozaki na ya culture madame Kavira na pesi mbote pa yazali ameni lisolo na conseil des ministres nde président honoraire a signé ordonnance portant création d'une nouvelle société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins nde pa ikombo kutu ya Sokoda et Outeli. Ok. Donc bitumba wana lere ebandi bato balaka na bango te lere ke ba signé ordonnance Kavira alongwe mais lui c'est là mais lambongo yo alongwe landa nanu Kavira alongwe banza mukala ya koti ordonnance zongi Kavira mutayebi bato yo balaki na musisa aza suste banza mukala yebi nete lisolo uti wapi aluki bato ya ye ache Mondonga na Blaise Boula président du conseil d'administration na vice-président yango to rara manda chante ba série mo boya sara le kwa moi ko sala revendication non wana yende yebi nini ya revendication sikoyo l'air ba Mondonga ba ye ba bilonde faut bo créer statut mais l'air ba ko créer statut ba sali copie coller ya statut à Soneka. Or, ngana utaki déjà ko déplorer situation to utaki ko leka na Soneka bango sans koyeba makambo nini oyo ngana zalaki ko déplorer bazongisi biso na même modèle ya Soko ya Soneka. Okay. L'air na yena na loba na Blaise Boula na loba na Vieux Mondonga na bivie bosale lote bozongisi biso na liwa oto uti lelo ekozala 30 ans. Mais ndenge nini ça s'est maison fêté centenaire. Et dans la même société, même forme de société na biso. Ndenge ni ba vivre 100 ans. Biso, il faut to vivre à 30 ans. Bon, ngo ba to ba luka ndenge nini ya ko renouveler. Mais après 30 ans biso na bino, to za susute. L'air to za laté, ba petio ba roya simo ba ozana ba 45 ba ozana ba 50 ans pour ba gérer société. Soki bazana attention te. Donc, ba koya na même problème oyo, ngana uti okoya lelo na Soneka. To changer statut bitumbe bandi parce que bazali ko mona ke soki ba changer statut bolongola bango osala boy bo benga assemblée générale balingo benga te bo benga balingo benga te ti ba sociétaire ba yo sala ke babinisa bango na makasi problème ke ndia ye asali assemblée verki sa ye lisusu babinisa ye kaka pole alongwe verki sa koti verki se convoquer ka assemblée générale azo convoqué pe lisusu te aye ko convoqué moko ya assemblée ya Mboye la loge kaka ba voter ye bazongisi na place to amender statut aboy amendement statut aki. Donc depuis création ya Sokoda ngai na bundaka po ba amender statut po ba conformiser yango na loi uniforme oada kasi longola pe ba congolais la moi fou landa nyoka longo nde auti ko convoquer Assemblée générale et Salemi. Et Salami. Nyonso extraordinaire pour l'amendement de statut. Ordinaire élective. Moko Salemi le 10 septembre. Moko Salemi le 25 septembre. Ok? Donc, bitumba on est pour rien. Alien est monté. Pour placer ça, vraiment pour ça koy bango. Oyo azoloba ke nyoka longo alie mbongo aya kolakisa biso mikanda déjà kaka ngai oyo mutu liboso alakisa ngaka mikanda ke tala ba mbongo yango yango e otaki na société telle bozwaki yango awe ekoti kuna nyoka longo ali yango à repartir te. Merci Charlie Kadi. Ngai oyo mutu liboso na hotelema. Vraiment, merci beaucoup tokomi na suka Charlie Kadi mato simbaki politique ya mboka mwa moke culture po wali moko ya bai na mboka ngwa mokili ya culture sengela pinato manyola ngwa moke mais pour la ko simba sengela pe kon la yeba ke état de siège longwate. En tout cas, état de siège congolais yeba kaka ngai kutuka mna lobaki te ngasi na lobaka ngo déjà depuis mais na sepelaki lisusu kaka mokolo excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine vice-président de la SADC. Mais ba ke longwate état de siège. Mais abetaki du alobaki déjà kunati. Keneto soli ayo lobi état de siège longwate. En tout cas, on a tina te elongela ndeni. To kanan. Soki bango, la mouka pesi biso bilan, qui y a encore 3000 et quelques morts depuis l'état de siège bandi.
c'est que les gens meurent encore, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il faut encore continuer à les laisser mourir ou il faut éradiquer? Donc il faut éradiquer. Donc état de siège, l'ongwate. Quand on analyse na bango, oh, il y a bango, il y a 3000 morts encore. Donc nous voulons qu'il n'y ait plus même un seul mort. Na 5 ans, affaire à Seni, pour la bakambi à Seni. Tu vois qui, nanya show, il y a personne qui te proposition, qui bâtit quand on a un gaz à la titre, c'est la dernière. Nani? Nanga. Hein? Qui est-ce qui a tangé les comme Félix Antoine Sekilombo. Président de la République. Bon, yo, qu'est-ce que makamna auto lo bana yo wa ke show le na fayu yo boy. Yo ki bouli show la azui. Ka fayu la boulango. Ah bon? Monsieur Martin, agolinga mate. Moto. Wana binande obomi biso suko bomate. Nani azonga? Nanga. Mukolo moko te. Tokoni mama mandenga. Merci beaucoup de comme la souga Chalika di maman et moi de la fin ba mandeko baluka ki tellement moi mingi. Merci mingi na balandia correcteur news télévision. Tozali tango bapusana pembeni na biso nde biso tozwaka temps ya ko pesa makanisi pe ko sa ba analyse na biso biso to biso bato ba buzz na internet te o na le lundi na le mardi na le mercredi na le jeudi vendredi te soki ba ye ko tendre ngai micro nde na kopesa pe makanisi pe point de vue na ngai donc lokola bino bato bosengaka yango bango pe bayaka ngai pe na lobby donc bino kaka bo aimer bo partager et puis bo commenter. Vraiment. Et ça lui vraiment bosenga. Ya Chalika di matema bino be bosenga gielo ba ye pasengi bino bibo aimer bo commenter pe bo partager bo sa neti ba bi boss Yannick Matungulu kuna ba le benga ye les docteurs ya diamant ba bi moto abatama le kyo na yele. Donc voilà tout ça le roi ye tout ça le roi Roger Moulin d'empreinte digitale tout ça le la Miss Léa Omba tout ça le la Olivier Massamba vraiment oui avant na ça na pesa ba félicitations na Jésus Noël Chege wa Domene na foire de touristes semaine du touriste hein kuna na Lualaba en tout cas na sepeli na sololi na ombala mibale musala ezokende bien Monique ezopesa toujours quoi Mama Fifi Masuka yende makambo Ije fakei babi yonde Nicolas Kazadiake bakei côté bon pesi biso ba rapport awa ayi bien atekie asalie adi boke nanu kuna mama wana pe alekisi vraiment baye kuna mama félicitations ngana komi na défenseur na yo ya mama Fifi Masuka en tout cas maître Tezor yoki ngana komi défenseur ya mama Fifi Masuka parce que zéro faute baye kuna baluki ata epai mafuta etangelaki e monana te mais bino bolobi awa esopani nyonso ndenge nini bazoluka ata litanga e monana te macho mama Fifi Masuka ngana zana yo sikoyo défenseur na yo vraiment déjà Roger le combattant za attaquant aza déjà liboso acha badi ngana tika na sima na défense maître Trésor pas za macho maître Trésor en tout cas donc tozali wana déjà vraiment en tout cas merci beaucoup Botika toujours connecté branché Rachula Karamel tolinga bino makasi babi lola ba bambote la mine belé mama Fifi Masuka en tout cas merci beaucoup na msala malamu ozoko sala balobi tribu de femmes pepe saka lokumu la ba maman esengeli penza to bongo mato ya penza ko peso lokumu na oyo ndenge penza esengeli po mosala ko sala e ko monana. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.